Ban à poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban à poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci on peut saluer le ramalam ozana Suède wana Belgique wana Angola wana Maroc wana Tunisie wana Ngwanzu mais pour le retard événement ya Kisasa famille au monakala o matanga CDT lelo ya raté au anniversaire à mon ati le montage ici la raté yaka awa kaka na bomoko ya mboka ekipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino pour na plaisir na bino bomoko ya mboka bakisi wana flat wana boutique d'habillement ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo, en tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Juste naye ko salaka trop de réponses par rapport ya Otu et le Bami par rapport à tout Basali. Viva bêtise bazo konya au sala. Donc je suis pas un bébé, je suis un garçon. Quand même nazana monoko ya koloba. Donc, comme Balobaki, je ne peux pas finga tout manquer quelconque, non, je peux pas. Mais je n'ai juste que ça droit de réponse par rapport à dire au Balobaki, bien sûr, c'est possible ça. Ne m'en nazo loba. Ngani na kumaka. Bango de ba interpréter. C'est que nga nazo yemba nga imoko. C'est que bon faut faire l'effort. Et ça a fallu que na kumaki malela une fois le banco na TV. Balimbi c'est ce qui est dérangé. Ngala mitangisa kanga moko parce que nebiki nanzela classe nalunga na baksa ona yebi tangu yo ngana nazwi mbongo nanga fana futa frais ya pasi na fitness studio pona sela yo na tekela onzembu pour que nambo pesa ngana konya futa frais on va faire nezalaka izo finanga ozo boma olinga tozo boma ngati et puis ce qui na lobaka plus to na lobaki pour et mon enfant notala bande venir me veti ba côté wana me fa solika te et puis on a combien? C'est pas des millions. Merci Ming Bandeko, Bozu Tampo Noranda Biso, Oeza Bomoko Yamboka, www.bomokoyamboka.com, Koke Musika Tekara Awa, Ndozu Information Avri, Awa, discrimination à la raté. Ce que mon sur droit de réponse est à la réserver pour Nabandeko, ne soit bêta à Mabaku. Ce que pour Monique Ozana et l'Oronoer Oloba, Bomoko Yamboka Ezana, ba numéro Nabiso Ezana, ba contact Nabiso tout Ezana, même si na page Facebook, Beti Bomoko Yamboka. Ozoa biso, ozoa information, ozoa ba renseignement nyonso za nango pour ça. En tout cas, tout beta mabakoute ou les émissions bolingara to koute na Bomoko live pour nous rebeta liso la musique. Lelo musique na biso de bandade. Ezoe banati nana zo sala nani, nana sala raponani azala. Dispersement ekoti mwana na mwana bendana. Bomoko ya mboka na zolo ba toujours ke okoi batiki yo. Biso toujours liboso toza okende. Papa Patrick Digital Momo musala yango zoluka pa ya bana maleme toro koma bawela bazanga na maleme mende toro gagner vraiment to kutena ndiko na biso abenga rapide star artiste de l'air artiste yemora lo barabongo vraiment to kumisa mingi te yemora yebi pida mbote na yondeko yeah super bien la pesi bana to ya poto bana no mbote ce qui va zali bana poto balelo fort et bien go ça ko boso là na ko ba garder ba relation c'est ça qui est important pour moi na sepeli makasi ya sangoni no yeli biso e ko présenter biso album tonini po ba yebi ke pida parolier nzembo lo ropamba apesa talate. Ouais non n'a ko présenter bino disquette et puis n'a ko présenter bana poto disquette juste n'a ko sala 4 de réponse par rapport ya Otu et le Bami par rapport à tout Basali viva bêtise bazo konya au sala donc je suis pas un bébé je suis un garçon quand même nazana monoko ya koloba donc comme balobaki n'a pas pour finga tout na manquer mutumo quelconque non je peux pas mais n'a qu'à juste que ça la droit de réponse par rapport ya ba dire au balobaki bien sûr c'est possible ça vraiment ndenge na oti koloba bino bana poto en tout cas be miso to sala rebet tsara bino mabakote biso to zali presque to zana pour la communication tout ça pour nous faciliter message et comme na coin ou eko komate mais nanzela na biso na bomoko ya mboka eko koma Nazi, Amérique, Europe, partout aux alliés Kobangate, Bengabiso, Sorozan a droit de réponse, Sorozan a information na yo, Kobangate, ko hésité, Nanzela na biso koma. Des copies je crois bientôt Yambi le lobo mon atorso la nae, Yabis qui azana pour ça à répondre. Tokoyo kanabino nini alingi à répondre pida problème nini komelio. Non, c'est juste problème il y a ngana ba cousin nga au bazaba
ba chanteur ya fali ba musicien fali Oui. vraiment ils ça la passe ils ça la passe moni mutabonga na respect tant bazo respecter yo tant bazo banga yo pourtant soza yaya il faut mitien escate que ou mitien penesika na yo bazo ciao parce que moi je peux pas venir auprès de vous dans les médias pour dire n'importe quoi na comme social un grand homme comme Fally qui est star aujourd'hui je peux pas je suis bien éduqué je respecte tout le monde sauf personne mais ma bemoza parce que na finga qui vete pe na ko finga ka jamais as grand frère oyo na ko ba grâce na yep tam so moi 2-3 personnes pour na comment dire mais ça Fally té au moni et ça Fally té na comment qui malela une fois le banque na TV ba limbi c'est ce qui est d'oranger et ça na bureau ya wera moko sur la mémoire il y a bien ezaki na canal qui n'est pas à Virginie Mangala oui na zik sa bango monsieur sila rapena vena singa pesa na regretter yiba ko motinda yo na ko motindanga pona bango directement vi ba otindanga te na ko tinanga zelo nanga na lobi ki ngam na pesa nzemo na wera et puis na lobi ka bon na bataki ba pesa ngambongo te na baka ngam nzemo na nzemo nanga et coûte na studio pona detaki ma mobile belete pon nzemo na mutayemo na studio za duplique je pense que watana bala nanga skaza na poto Gucci Gogan et l'ombe CC azola nanga bi ke opida star le parolier et makam o muta pesa $150 c'était héritier watanabi pour nzemo na kamo ki bachanga l'arte c'est watu ki tilo la gi malela ah solo yati simata o mila secret to kutana érige loge place to beta na masanga ina chaque vendredi na samedi na star académique tu vois mais pour na bomba kanisa ki faire mtatinde ngai OK ngai na faire c'est un grand frère na solsara mutu nyos bien faire tinanga te na bete so pe ton na na tekela sur la piste Fally Nzembo na zana intéressant faire tu vois c'est comme ça que ça se passe donc je peux jamais na faire guider dans la bêtise faire ça innocent et elle même pas faire mais bande ko bazu courage le kanaba TV na ça qui ça pour ba finganga mobola ba lobi ko loba na ndimi je rien na za mobola mais sauf que Pida, pardon, excusez-moi, on a 14 ans, mais si le lozo monate que bando le kaza ko ozolo bila pona ba chanson na yo, Fally mon na répondant au té. C'est comme si na répondant au té. Pourquoi pas ko luka ndela musu ya mon na Fally? Non, na ko mona ce grand frère jamais. Au grand jamais. Attends. Na ko mona yesu te moni am kolo makasi. Ya osarana te. Am kolo ngana ka mona ba 80 ba kolo wana. Asa pe na mukolo. Ils ont pas conseil musu ba pesa mukolo te. Il y a pas conseil musu. Ba pesa ngo mukolo te. Nabi ki grand frère ngatanga aleka na bande de l'école. Na lobite ke natangi min ko lekai. Mais na mandam o ya tangi niska komaki. Tam sa mona 6e décimanté ou soit tam sa mona 5e primaire ou 6e primaire ou 2e CEO avant ngai. Dans sa expérience on a avant nga. Nga na yina sima. Il y a des choses oh toujours capé mais surtout dans la classe théâtre on va parler éducation surtout. Azamukolo azo reconnaître que na PC banzembo si chansons ebele pe ceux qui ont na disque Fally na power ça banzembo na mte simba ezaka ndoki ezaka wiar ezaka nourrisson ezaka pene ezaka double kick ezaka na quoi azmak tu vois et puis ceux qui na lobaka plus to na lobaki pour et mon enfant notala banzembo me veti ba côté wana me fa solika te et puis na teke qu'on a combien c'est pas des millions. Ce qui n'apprendre que bana poto na le bon po et moi ça la sonne mawa na le bati pour na nuire mutu non je peux pas na ko sala ngote mais c'est la vérité pour on a kini vérité ya crime c'est la vérité ba ba romoni ndo kibelela de yo ebité te na kini ba bomela ngo bato romoni ndo kibelela ngano to voir na kini to ibi réalité vérité na teka Fally Nzembo te na $1000 ce qui na biso ki na teka na memela ye Nzembo to solo na Nzembo $450 au kwarango Nzembo le nourrisson Mbela Medenga Saki $450 après soit on pété t'es non qui m'a limbiti donc bref na tika les coups donc moi Nzembo tout mon kawana na tika les mon na 450 misu 400 Nzembo na gangi la na TV ya na $450 Nzembo moko parce que mon genevo qui na bimisi un petit $100 nanga ya ma on ko futi la frais académique nanga on a consommé la syllabus na ki na foot na studio pour na c'est les maquettes na banane ko pesa ko futa studio composition ngai mélodie anga na bet na ba instrumental na pesio maquette ok na nyos
Même pas, attends, même pas $500 on a fait la programmation. Maintenant, c'est un peu na institut, na Zoki. Ceux qui battent Baya qui étaient peut-être très posés, ina, mais enfin, on a habité pour ça qui une affaire il y a 4 ou 5 comme ça, ceux qui 6. Vous voyez, et ça passe. Beaucoup de niveau les canaux TV, bon finga. Là, on a fingé bino, bon, enfin, on a finga té, il y a bien nature dans la té. Mais nous avons respecté bino. Tant que nous avons respecté bino, faut se respecter. Vous avez mis par rapport à âge nanga, vous avez mis par grand frère nanga, dans le sens normal. Et pour nous qu'on a respecté bino. Pida, si quand on te met en ma solo bien small vite. Na ba situation zo comme là au lelo, au zope sabatu banzembo, tout est là. Au concevoir nzembo bongisi nyons au pesi moto donc presque nyons. Mais pourquoi pas qu'on éviter ba dépenser à nos salaires wana mutaika au comelier. On ne se comela et que nos comela. C'est que yo lingi cause en style wana au travailler que bongisi nyons au pesi mutake le bipa elo mbongote au leku so comme le la lelo ba zo nga ba plan ba pesi ba mbongote tu trouves ça normal ya. Papa nanga oza bo moko ya mboka. Vraiment. La vérité moni artiste le roi Just Diena. Oui. Kouchner formidable. Na disque na liboso. Tu vas nous travailler dans le quartier latin. On va répéter na Bodino, extension D. On a vu qui se repose un peu. Babendo Ngazalaki, venanga binda bass. N'habite pas na poto somoninga venanga binda bass Ronaldinho. Vraiment venanga binda bass. Ama otipa na pas na lemba binda bass. Just Diena. Na komela bango banzemo mosusu na papier. Net lettre na PC. Tu travailles à bouée de sauvetage. Bon, ouais, bouée de sauvetage. Tu travailles en bouée de sauvetage. Et ça, écrit dans papier. Tant qu'artiste a le qui mélodie, a facilité un attachement. Mais mon qui, n'a pas mélodie zébélé. Au départ, ce guitariste. Alors, mon qui, n'a pas nzana, n'a pas nzakaka. Babel se doit à Congo, à Talanga. T'es quand même boité, hein. Babel doit à Congo. T'es quand même boité. T'es écrit, t'es quand même écrit. Où t'avais des guitares, mais t'as un sèche, boy live. T'es quand même boité, hein. Bah bien absolument qui a fait ça bandalo nani Eldorado bah te ka banzem boite ba te ka banzem lelo bo biso ne tena be makambo yo ya ba prog biso ba o ba pida o to ina makambo ba prog ki okina studio beti pesi mutu donc be na personne na personne prog la programmation donc pour nous ba fungule lo piste kaka au mot plaqué tout ça la peine na mama ba tuko tout ça na mama ba tu tout ça na ba famille nga fanda pa biso hein ba finga on TV fanda ko chez bango oui na accepté na fanda pa na biso to ba bola mais na ça bien éduqué bino vous êtes riche vous fanda na ba 10 chambres salon vous êtes danger bokina ba poto nga kenda poto te ni Malawi ni Togo sauf que Congo Brazzaville un pays où banana bi pour Congo Brazza parce que bino bokina ba poto vous êtes civilisé nga na zana kisasa mais na ça bien éduqué le cabino. Pida pauvre alobi kazane pauvre azane le rotala la ne pas na bango pida be fort ni nozo sala pour le loyo za la vraiment star yo moko non lo baké artiste pour no ko mona na niveau na bango baza ni nozo lu ko sala na disque na lobi boy na disque na lobi vers le moko na lobi ngai na za lokola terre fertile nazo kolisa na matiti na manyoko na pondu veut dire nazo lesa na bato na banyama mais yo moto sepela pour essayer de mongonya na yo eza matata ya to benga papa le tumbo to ndengeni to yo mo répondre kana makambo lobiana naza parolier na disque na nga fo ba mona différence ba comprendre que yimta comme ba nourrisson ba mona kibina ndonga double kick pour na disque na nga za ba na panza moi dimi mona disque na nga na mais za max single oui ba kutanze mu loka Desperado na ngalo ba na ka Desperado eza non na langue ni Desperado en portugais toni eza portugais mais renversé en français donc Desperado qui veut dire hors la loi prête à tout no yembe lango fi moko boy Charmeli Vita mama ya Gracia aza apesinga mbongo te ba jena auto ebit je jure devant Dieu le comment on les la sous ça oh baby Charmeli Vita non zela Charmeli Vita aza fi oyo apesanga ba conseil trop apesanga ba conseil trop nazo banga kaka polo bioro le la sous ça na bomoko mboko oh écoute tant cela na écoute tant cela na acha photo profil te tout cela ni kana WhatsApp tout cela kaka ndika sana ndiko nyeso jo acha photo na ye
puis ça m'a wana bi azande boy malheureusement moi c'est le balabato c'est que nabi c'est dans ça le cadeau mais na libongo lelo ayeba déjà kazana nzem na disque apenga ta différenté Desperado dans le bani na décrit ka moi si ils a grand frère ya nourrisson nzembo wana bana poto nzembo na grand frère ya nourrisson na famille vous comprenez un grand frère nourrisson nabi te obi le pourquoi nzamba boya kosala maman nzambe aboya sala mosna yebi sabisoti po ye mo azala tata mokeli ye mo siko yo linga za so na ndé parce que nzambe asala mokili ne mais aboya sala mosna masala ngano bakamba azai capable sa mosna oli asa makambo ya bala photo bozona la mo ka mo keza ko yinda fort nzamba azai capable sa nzambe maboya na ye oui vous comprenez et moi na Desperado nous expliquer ce que raison oh nzamba boya kosala maman nzambe parce que boya sala fille wana et ça grand frère nourrisson est-ce qu'on a expliqué que hasard raison primordiale na refrain mo ba hasard raison primordiale o nzambe aboya ko sala maman nzambe ata gouvernement parier yena ensemble minière ngana rondima babenga nga amoureux heureux mais sans abri na kat nazolo banabi des remarches na être troublante et puis si mondele idée ya ko sala comment vie de donaye et motiva Satan à sala o ay femme de nuit pour des men na isa fragile ko le cas prématuré des jours o nzambe abosani même ko tcha misisa yango ba cosmétologue na ba dermatologue ba beng ba ophtalmologue pour na solution le personnaï on est à grand frère nourrisson boyo on a kati pida ya dégâts nyo so na combien ra bongo oyembi yango pe le susu o fele ka wana kutu te ce qu'on a senti moko pour na ko na nyoka mi trop na vie et puis na ko nyoko mais na vie simba na lobi l'arme de mon âme place na zolo na lobi béton le solo disque ngo za combien de titres au saliana pour l'instant na centaine de chansons ça va choix non ça va choix tu as combien de chansons non ta la rande nzamba sunga na ko misanga 2-3 chansons mais 2-3 chansons na et ça c'est le disque na bango il suffit que mutu moya le rôle ya bango ba disque limite et on a bien ça la succès le rôle ya bango pourquoi pas les kaya bango ne bango na zoloba ngani na kumaka bango de ba interpréter c'est que ngana nazo yemba ngai moko c'est que bango faut faire l'effort pour ngana pesa na bi ki viol faut na kene boyi na sala ngam na eda bona sala banzela wana pour balanda kaka eza bango ti eza ndenga tu comprends maintenant bana poto pida mtasolo ba nazolo ba oza vrai azolo ba o ayebi bana poto o ya chetembe na pesa numéro enfin na pesa numéro nanga o ya chetembe a lukinga même sur WhatsApp na attendre tous les maquettes olingi maquette à nourrisson version originale olingi ya double clic olingi ya ndoki olingi ya wiyar olingi ya peine na routine de la bango pour pas confirmer que ça ka bango te ezandi biso apida mutu sala makambo wana bango ba interpréter kaka to za bazobate donc ba sunga muninga ngala mitangisa kanga moko parce que nebi ki na nzela classe na lunga na baksa ona yebi tangu yo ngana nazwi mbongo na ngafana futa frais ya pasi na fitness studio pour na sala yo na tekela nzembo pour que nambo pesa ngana ko na futa frais on va faire des alaka izo finanga ozo boma olinga to ozo boma ngati ozo boma ngana venir nanga donc yo talaka intérêt na bana o fanda na pala bien on bakara bien ngana zalaka shibiso non on peut ba fingo za eza nandimi ngala mitangisa kanga moko parce que nebi ki na nzela classe na lunga na baksa ona yebi tangu yo ngana nazwi mbongo na ngafana futa frais ya pasi na fitness studio pour na sala yo na tekela nzembo pour que nambo pesa ngana ko na frais on va faire des alaka izo finanga ozo boma olinga to ozo boma ngati ba conseil puis ya ba venanga libana mboka ba isa botuli azotika pena lek TV isa botuli azopesa en plus ba conseil ba directive kaka des alaka TP pour lancer banga nomba on a na oui non c'est kana nous briefing puis na ça vous permettre vraiment ça bien na zana studio na ça continuité disque donc za max single banzi moze belé izaka obo Desperado banzi moza ebelé to na ba banzi mloko ba antiquité zali banzi mloko ba créer des souffrances ezali banzi moza kuté belé donc banzi mokuté mon rôle belate banzi eza ebelé mais na bino bande ko artiste poto bozolanda et notre avec na collègue mon poto bosoko bisao oui nazo gérer les ba artiste ni awa donc les orchestres na eza ngate eza yena aider kaka na moi recrutement ko stabiliser puis tango ya total ndenge ko pesa un jour nazo aider déjà ya ngate triple X ko boto lende ngote non nazala jamais na comportement na so ya boto là na ko ba on a médiaté ne mam na loba
Et bandana naninga te muta blessé nga plein on a blessé mutu amo ko ngana accepter on accepter pour mutaka mutu mais ils a triple X en Suisse un artiste vraiment le fusionniste na l'élaographe ndeko nanga na pesi mbote na pesi pe maman na biso na parler Leslie na biska zali mbote belé donc ils a orchestre na ye nazo aider na recrutement na selo ka pona été na aida ka bandeko belé na za ba disque mususu na sela batu awa mutana pota tini mbongo na futi studio na salle lié na zongi seli tam sapinga $100 $200 vous comprenez nanga kufuta moto te sosengeza nini même o bazali bana mboka wana sosengeza baza na succès basa musique bien mais tam su bango moins inspiration moins faible o azana posa disque bandemo zango belé mama disque na ça n'a rien à voir non mbote ka bandemo eza ebelé nanga kuna de gageons pour permettre ngana pousser sous à travers mususu nazala maquette plus de 27 28 ba maquette ezali bandemo na sala il fanda nango ya ba mariage et c'est fika muta mona na ke yembela nini na plaqué kombona nini bandemo mariage ba anniversaire ya ba immortaliser ba tout eza ebelé zali donc na ya côté ka balinga travailler tout travailler ensemble a benginga ndeko na ye to travailler c'est ça donc naza dispo pour na mutu nyonso sauf personne j'aime tout le monde et c'est fika za la mutu pour za na conscience c'est tout. Yaya to comme vraiment na ce émission je crois bien moi Césali vraiment nabi ke ba on est bazo sala vraiment zala et ça la bien peso tangi bali c'est ça la moi bien na pesi mbote na venanga Paul Sangi na Hollande ve Paul Sangi donc père na Adelia na Guda venanga Isabotu dans na pesi mbote Kenzo d'amour un bon tonton Sandra Inès Bak maman ya bana na pesi Auréline Maluta bébé Bouti autrement dit mère ya Rolls Royce na Filorenza. On a appelé Marcus, Marcus El Cornis aux États-Unis. Don Jolie, Bokeko, élégant garçon, un bon tonton aussi. On a appelé Yves Moulongo, Denzei, na State, Pirvier, toujours ba conseil aux Lembao, Lekinayo, Kolembate Yaya. Venangal sous Micho, Ngandou, aux États-Unis. Yaya n'a appelé toujours. Vraiment, on va apprécier Bino, à niveau de ça, Lekinayo, conseil, et ça l'a bien, Boti Capet Nabinoté. Vraiment, Boro là, et puis, na Bossanité. Boni bisa pena bana poto vina Carlos Kabasu et Ramzres et Yasmine Mianda la grande dame veut dire ya pembe vraiment vina nani na monia wanani vina Samuel Zolo papa ya Tracy vina Pepe Ntila Maka papa na Messi Huguette Nganti mère ya Anna Narete et puis Nabier Mara Michonga aux États-Unis je déjà dit Lendo Mulongo venanga Lendo Ndolumingo na Paris et puis c'est ça Job Okoli triple X na bossa souté mbote belende konanga vraiment de boss tenir avec na bino ndeko na bino artiste na bino yeyo olinga monanga a contacter nga c'est facile abetka plus 243 89 17 47 055 donc plus 243 89 17 47 057 055 donc numéro on a ils appellent sur WhatsApp quand on a ça na Viber na Facebook na comme Pidas Molve Chambral beaucoup mona ngato sur les belé il y a plein à discuter beaucoup bien ngato sur en privé ndeko na bino mona bino na na studio alinga soutenir nga alingi dédicace bandem boze belé nazo compter ça la situation sauf imprévu ceux qui essaient on a bac ça un jour alingi dédicace oyo alingi mbaye aya déjà que tout ça on a m'aider nga ça nzembo fele po akabelanga 50 000 francs c'est fait pamba kala na 2009 signa reconnaissance n'aime pas ça na m'aider nga ça surprise dans ça là malgré na dévoilé donc bana toi poto ndeko na bino ilek na bino moi na bino donc na linga bino trop merci vraiment nous sommes pratiquement à la fin je crois bandeko belé besoin qui tant ko na biso na sepeli mingi na pesi bino so mbote ceux qui m'ont soutien zali ceux qui m'ont erreur zali bo hésiter artiste azana bobenge ceux qui pèsent na part na biso bo hésiter bobenga biso to luka corriger na pesi bon mbote pa ndeko azana 4 na Suède Aigle Michel en tout cas ba mbote ne belé na bo sanité artiste soprano place aux Ali na kata Paris na bo sanité soprano vraiment pi d'aller soprano octave en tout cas place aux Ali ba mbote belé nebi que aux en place studio zo bon ça loro nao carbone 14 oui, vous allez bientôt vraiment na marché bana poto boy si benga pete nazo regretter tisiko vraiment robengo wana suka na artiste robengo nebi que robengo ya sola bien vraiment ndeko na sola bien basé belé en tout cas vraiment ba mboto ne belé ya makaska na travail pi d'azali so moni que loro eza vraiment robanga ta za munayo ko
vraiment il y a des années ouvert il y a autre qu'on a eu soprano en tout cas bambote belé pas na yo susenge za kanini moi bando bazali banda nakata kutu makambo bazali banda nga susenge za to bimande to bimal su makasi ba misi bana poto baza trop ya kubatama je sais pas c'est dit à quoi ba bosakate ba trop cop donc susenge za osala ka R&B olinga osala style monet slow kintam so jazz bayati pour ana kina tana betango ibika moi genre net ba jazzman peut-être ba oya soprano octave azana na ya ba style to zali disque nae kalata oya bo sala masolo ndenge zala ina famille ina pinande yango vraiment oya na pesi susu mbote pa ya grand frère Roma ya prince mondial place ça ba mbote ne belé na bo sente JBK vraiment na kata Belgique nebi ke mto simbo moko kotokuna ba salutation ne belé na bo sente ma sœur Marie Lusikila mbote ne belé na kata Allemagne na bo sente ma nièce vraiment je t'aime beaucoup Belva Medina Tsungi Jida ya yo pe ngwana mon ami perso na kata Angola mo na Suisse Blaise Mafuta Motopamba yabi asane gravité mobola ka loro lapida ndenge balobi ka fanda che bango ipasa ne mobola mais nzamba otombola e bambote belé place nyoso bozala ki khuma bozanga été kolanda biso na bosanité bandeko to travailler na bango ma sœur vraiment place aux années bi kenzamba osunga ozonga no en état bien Yvonne Miandabu maman Mokabi Bokandobo nebi ke robika no place za robanga te sa malade yaka ekendara no pe vraiment na bosanité Patrick Digital mon boss grâce à inde ba matériel bo mona boye sala matala ba to sala ba nzamba ba DSLR ba bingazo muko bo mona e bo kwea Hervé Lola tala ka lettre H magique donc vraiment nenga bo so muko bo mona e boye ba ke bo kwea bientôt bo soyez vraiment en exclusivité na kata bo moko bo mona e Bourmone bo sentir vraiment en tout cas Hervé Lola merci na musalo sala kata bo moramboka c'est grâce à Bino Nyonske bo moramboka za rotomama na bo sanité vraiment Patrick Kabadi en tout cas na po santé bandiro nyonso ba sala na kata chez bango ba ta service à sécurité bango nyonso ba DJ bango nyonso ba za na kata chez bango na bo santé bandiro merci vraiment la service au bossa pour na biso to kutani bongo prochainement au revoir. Bana poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Volukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batutu liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci au pesa dine lora malam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour notre tala événement à Kisasa, famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko amboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko amboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso.